définition Zali, c'est une situation instable ou dangereuse exigeant une décision. La joie qui peut concept et a changé. Changer, c'est transformer, évoluer et modifier. Le logo est là qui n'a couleur comme le logo pour les qui n'a pas changé le logo. Donc, il y a trois sources, il y a un problème comme la cabisso. Mais les autres, la source est à l'Ibosso. Les problèmes que Dieu, les problèmes qui proviennent de Dieu. Problème oyo samba memaka na kati ya vie na biso. Ya monde tokolobela mokola lelo. Les problèmes que Dieu amène dans notre vie. Dans le Kanakotanga, dans Jean 9, versets 1 à 3. Jean 9, versets 1 à 3. Et ça, histoire, il y a avec les nés de naissance. Totanki, Totelemi, Poezali, verset Namiswa Liboso. Jésus vit en passant un homme avec les de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui est péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Soyez bénis au nom de Jésus. Par là, toujours les Kanakopona. Makamu mususu on samba les Kanako permettre. Et les Kanakopona la biso bananaye. Les alipona misala ya nzambe. Et les Kanako se manifester na kati na biso. Les apôtres misala ya nzambe. Et les Kanako se manifester na kati ya bongo ina biso. Yeba que soki nzambe ameni problème moko na kati ya bongo ina yo. Eza po eboma yo te. Eza po ekuta yo te. Eza po détruire yo te. Mais nzambe ameni problème wana na kati ya bongo ina yo. Po problème wana ele kanako rendre yo fort. Ele kanako kolisa yo spirituellement. Mais misala ya nzambe et se manifester na kati ya bongo ina yo. Soyez bénis au nom de Jésus. Zambe soki a permettre le problème et les kanako comme la moto. Et ça là trois choses. Problème wana yé pour la yote et yé pour goma yote. Mais problème est les kanako comme la yo pour les kanako rentrer yo comme makasi. Pele kanako kolisa yo spirituellement. Mais misala ya nzambe les kanako se manifester na kati ya bongo ina yo. Yamana biso to le kaki na komona un problème ou le kaki na kokomela. Dès qu'on a biso o ya salaki avec les nés de naissance. Les salaki pour misala ya nzambe et se manifester na kati na ye. Biso tant que bana na nzambe. Pour le kanako définir que problème oyo les gens où t'es pas ensemble, tout comme les gens où t'es pas ensemble, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans les Kanakotanga, on a Éphésiens 1, verset 17. On a Kanakotanga rapidement. On a joué ça de l'année de la femme. Éphésiens 1, verset 17. D'autant qu'il n'a pas pour la Jésus. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.
L'esprit de révélation, il y a pas permettre à Kabiso, tous les temps à biloko ezo vous dépend ensemble. Il y a un bien aimé. Dans une situation quelconque, vous soyez définir encore madame Mouté, vous les temps à de l'océan ensemble. Allez dans l'esprit de la révélation. Parce que l'esprit de la révélation, dès les temps à aider Biso, quand il y a ma campo oyo, les autres vous dépend ensemble na Biso. Soyez bénis au nom de Jésus. Deuxième exemple, la biso to le kanako soit. Exemple ya Anne. Semaine passée, hôtel le kaki na koleka awa semaine mobiba. Alobela ki histoire ya Anne. Mutu na mutu le kaki na koyoka. Mutu na mutu pe le kaki na koyeba histoire ya Anne. To le kanako tanga na 1 Samuel 1 verset 5 d'abord. Samuel 1, verset 5. Mais il donna à Anne une portion double. Avant on a zolé kanako expliquer maintenant maman bouquet, on zolé kanako gagner temps. Et ça l'histoire ya Anne a saki na libala bobanda ye, na banda na ye Pénina. Anne si quoi zolé kolé kanako concevoir te. Mais bandana ye azaka koleka na kokota mais ana azaka kokota te. Ana azaka kokota te. Sikoyo awa na Ephésiens 1 verset 5 poto leka na kodéfinir que parce que problème ya Anne ezalaki Dieu qui a permis ou pas. Mais il donna à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Moutaleka qui n'a pas rendre Anne stérile, c'était lui-même Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. N'ayez pas problème ni ne sont les canapos dérangés. N'ayez pas problème ni ne sont les canapos sales à opacité. Mais tous les canapos d'ortiquer, attitude ni oyo Anne, ouais les cas qui n'a pas ça nango face à face, il y a des camps oyo et les cas qui n'a pas comme là. En tout cas, na imaki attitude Anne. Dans la ça la méditation nanga, et ça qui est touché qui l'émotion nanga, il y a un moment qui t'aime nanga na ko intituler tout problème qui ne provient pas de Dieu. Chez toi de changer ça. Parce que Dieu te voit, tu es capable. Soyez bénis au nom de Jésus. Dans les cas de votre poussani dans verset 10, votre autres qui est malin, pour comprendre la langue. Et amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de plaire. N'a pas si à ma âme na ye na katia Anne. Anne allait à sa école converser ma yami sunaye. Na katia ma bonne demi. Devant l'Éternel. Yamana bien aimé na l'Église koye biso na poko na biso lelo. Problème nyonso le na ko sala yo passe. Problème nyonso le na ko déranger yo. Problème nyonso so na situation ko compliquée. Oso ye ba lolete ni no le na ko définir en côté. Maya miso na ye tant de papa tuté. Maya miso na ye tant devant l'Éternel. Maya miso na ye le na ko tanga ne pas zambe. Yenda sala katanga yo so yo pa problème na yo menanga pa na ye. Le consolateur par l'excellence c'est lui. Yenda ko le na ko pesa yo solution. Na kacha pa problème na yo so le na ko sala yo passe. Ana le kati na ko bonde. Maya miso na so versé par l'Éternel. Azole kana ko lukan sambe na ndenge na ye. Pasa motema na yele kina ko pesa ngo pa Jésus. Parce que Jésus dans sa ligne de solution, il y a pas problème na ye. Donc ana zole kana ko azakula kana ko bondela. Elle fit un feu. En
en disant à l'Éternel, si tu crains de regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et les raisons ne passera point sur sa tête. Soyez bénis au nom de Jésus. Attitude na biso ya liboso, c'est la prière. Ana c'est pas ça qui n'a pas de mabondeli. La prière elle est en train de fungola kama porte nyonso. Porte nyonso iko salelo, porte nyonso iko telemela yo de l'impossibilité. Prière no ele kana ko fungola yango. Yango na prière nani ana le kati na kosala toujours. Na kati attitude na mabondeli. Maya miso na ye, elle kana kotanga na kati na mabondeli devant l'Éternel. Et là quand il balait ana le kati na kosala. Alekaki na kosala fait devant Nzambe. Osali Nzambe oyo te biso semaine passée. Aleki na koyebisa biso pe tolekaki na kokoma biso nyonso. Que d'ici décembre, d'ici 3 mois etikali, akambu quelque chose comme ça, Nzambe naleki na salela ngo. Poleka na koactiver bénédiction na yo ya mbangu mbangu, Nzambe atalaka intérêt na ye. Tangu analeki na koyebisa Nzambe, soki opesi nga mwana moko mobali nakotia na service na yo, mwana naleka na kosalela yo. Yango na bien aimé na pokwa lelo, il faut faire un fait pour le Seigneur. Yebisa ke Nzambe na likambo yo zopesa nga, dans 3 mois na likambo na 5 yo, Nzambe nazosala fait na nga. Nzambe nani na kopesa na exemple, Nzambe na 5 yo leka na kopesa nga mbongo, mbongo ya fond de commerce, mbongo na banda quelque chose. Wana leka na kosala na kati ya babo inanga, Nzambe mbongo yo leka na kopesa nga. Na tangu nyonso bofele bakozanga quelque chose, na tangu nyonso bofele bisika bakozala, mbongo na leka na konyoki bofele wana. Na mbongo Nzambe na nazoleka na kosenga yo, mosali na biso ya Nzambe, na oleka na kopouvoir mpona ntina ya loyer na ye. C'est un fait que tu as oleka na kosala pa Nzambe. Vesala Nzambe azotala intérêt na kati. Nzambe ntango amoni intérêt na kati, ntango alobi ke Nzambe ntango soki opesi nga mwana moko mobali, mwana na kotie na kati ya service na yo, tiela regarder son intérêt. Intérêt ya Nzambe soki eza na likambo oyo ozoleka na kosenga ye, Nzambe akoactive likambo azoleka na kozwa ngo doki. Nzambe akoactive likambo azoleka na kozwa ngo doki. Tosengaki dans 3 mois, toza na besoin komona bilaka ya Nzambe. Akabo biso tosengi Nzambe na biso, Nzambe aleka na kopesa biso. Oleka na koactive likambo na yo, eza eloko lipe. Eloko mibale, tu vas faire un fait à l'Éternel. Yo moko ebe eloko lekaki na kosenga Jésus. Et dans 3 mois, Nzambe aleka na kopesa eloko wana. Senga ko Nzambe. Leka na koactive activation ya fait na yo, et que pour cette Nzambe aleka na kopesa yo likambo wana noki. Soyez bénis au nom de Jésus. Soki toleki kaka na kokita, eloko misato, c'était la persévérance et la méditation de la prière. Anabondeli longtemps, aoumali na kobondela. Bien aimé, tu dois persévérer. Dans aussi bien nous likambo na yo, tu dois persévérer. Dans mon objectif, tu dois persévérer jusqu'à ce que si likambo Nzambe lekina, oyo lekaki na kosenga Nzambe. Ana umelaki longtemps na makati ya mabondeli. Jusqu'à ce que mosali na Nzambe Eli akanisaki ana lekina kolangwa masanga. Ayebisa ezali kolangwa masanga te. Eza médecine. Paso eza na kati ya motema na ye. Yango zotinda ele kana kobondela bongo. Yango na bien aimé, tu dois être persévérant. Ole kana koumela na kati ya liloba na Nzambe. Ole kana ko persévérer na likambo ole kana ko déranger yo. Jusqu'à ce que ole kana ko simba likambo le kina ko senga Nzambe. La persévérance et la méditation de la parole. Jamais tu peux persévérer sans la parole. Et il faut s'en aller le soubassement ya liloba na yo, liloba ya Nzambe. Oye kele kana ko pesa yo force.
pour les Kanakosala Nini, on persévérer. Nakoyi kopesa yo mwa exemple moko songolo. Bible lobi na biso les précieux trésors c'est l'homme, c'est l'activité. Jésus n'a pas mbongo pour les Kanakopesa na ba activité mon frère. Biloba Nzambe déjà les Kinakoya bisayo les précieux trésors de l'homme c'est l'activité. Biloba Nzambe pele Kinakoya bisayo celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Jésus a dit que les Sanga et Moutouro et Azol et Kanakosala te, allez Kanakoli a te non plus. Zamena n'a pas ça de l'autre côté. Nazana besoin de Sangambongo. Nazana besoin de Sangambongo. Pendant les Kanakosala activité mon quelconque. Pendant les Kanakosala activité mon Jésus. On les Kanako permettre un Seigneur. Pendant les Kanako français dans Katabongo Inaka. En Nazala qui persévérante. Soit qui n'a pas persévéré pour la dictature, pour les Kanako soit changement à côté. Tu dois persévérer et la méditation dans la parole de Dieu. La copie Sabine exemple dans Gamoko. Au Bible le Kanakoloba. Nani pasteur vers les Kanakoté à Bisoma Kampel et Kamisoma. Yama na Monyambo. Makambe lesquels en 2024 et 2014, en 2015, en 2024, en 2025. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais dans ma forme, nous sous. Nasara qui deux fois fausse couche. Les années comme ça, on a passé la vie dans la tête, on a pu expliquer comment tout est. Il y a des personnes à mon avis, on a dit normal, les années ont problème. Dans le sang, il y a deuxième fois, dans mon sang, normal. Et dérangeable émotion, n'a pas supporté à côté. Après une semaine, 2 semaines, on dans la chambre. De 9h à 18h. La salle qui combat spirituel, c'est un démon. Non. La joie qui tient la fin. Na bandi pour expliquer ça avec la promesse sur la kanga on a monté parce que Jésus a lobby à combattre la kanga mais on a protection à côté. Jésus a lobby la kanga ndaku na yo moi c'est comme à kozalate moi c'est pas pour se passer à kozalate. Seigneur Jésus a lobby la kanga c'est le réparateur des brèches. Ce que l'on comment que bébé dans son kanga tu es capable de le réparer. Pourquoi on a ça la fausse couche? Si Jésus, il y a un qui est lobby, il n'y a pas semble là-bas. Donc, c'est-à-dire, c'est une chose impossible. Pas qu'on y comprenne l'entendre. Mais si Jésus, il y a pas mal de papa. Il y a pas de bon entendre. Il y a ce qu'on lobby dans la bonne amie. Il y a lobby dans la nuit. La bonne est là de 9h à 18h. On appelle ça un sujet de prière. L'antini peut-être qu'il n'a pas dit. 18h, il a procès dans ce colis. Soyez bénis au nom de Jésus. Après 2 jours, Zamazola qui s'en va mettre TV. Azongi singa na argent na zalaki na argent muke. Makambu nyonso batona basalaki nyonso. Amerika sikoyo na ndenge na za mukolo na place o bato basalaki. Le Dieu capable. Azwaka charge makambu na ye. Alakisi nga a moi. Bisika bakanga ikobota na nga. Afukola moi. Ayesu komoni ba moi wana. Namoni ba face. Bakanga tous les 12 faces bakanga ngo na singa ya bambu. Moi mikale kai na opesa nga message wana. Et namoni bakangi ba face moko na singa bambu. Si quoi tant de gens les canapotelema, tant de pasteur m'a mis sur le pasteur à les canapoyer qui s'habille sur les gestes prophétiques. Oui, les gestes prophétiques ils existent. Nous tout ça les permet d'y être dans son continu là, façon le lengeni dans les canapopote. Et puis si la soit ma face ou na singana kata na kati. Sopa ma face na sena sopi ma face union se ko inase. Et tu la face mon corps. Et puis singa
Soit face wana, pensa pourquoi ils sont na sena, ese na so pona ngote. Azui mai, apote ngana miso, na moni. Ese ka soit face na kiti sango na se. Tangu kaka na kiti si face wana na se. Foi bibi na face wana. Soit kobota na yo, apela na yebi se na sui yango. Pe bibi foi ya mutonga na yebi. Soyez bénis au nom de Jésus. Nayo na moni na se retrouver ngai moko na bino na so na ndako. Na zongi na ndako. Na kuti camarade na nga. Ayebi singa no ameti na sako se la yo na ti boloma le konga na ki. Apesi na mona ya ki. Na toto na yo su. À 6 heures. Le sali prière. Ye camarade na nga sala kana ipel na zo fana na kikabwa. Aye pa na 7 heures. 7 heures à 7 heures. Pour les 8 heures fois en parlement. Aye pa na 7 heures. Pour il fallait que les bilamam, il fallait que ça. Pour il fallait que les fêtes morts. Là c'est comment la casse go. Après la yebi c'est le commenté. Là c'est là pour tout le monde a baissé. Là c'est ça la geste prophétique. Là c'est pas ça la moi. A baissé. Là c'est comment pour les gars c'était la salita. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Mais pour ces fanta, j'ai persévéré dans la prière. Dans ma façon nyonso, na gêné dans ma façon nyonso. Chaque jour na loka na nota malamu te. Mukolo mususu na yaki prière c'est besoin ya 5 mois. Maye bato bimanga l'église. Na songi na bengi moto. Momi aye to sali prière ko le kanga na ke consultation. Abi problème mon côté ça na. Continuer de vous masser. C'est comme 7 mois. Docteur le bilan, il faut passer à l'autre cinglage. Passer à l'autre cinglage. Atika l'hôpital, atika l'hôpital. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai lutté dans la prière dans ma façon nyonso. La façon nyonso na zai kobonde là. Et comme il n'a pas de kobota. 9 mois, je suis allé à l'école de Bango, passe à Bogote, il y a 10e mois, je suis allé à 11e mois, na bibi na hôpital, na baki mère, et qu'on a ensemble à Sawana, na bateau tourné à l'hôpital. Na vie Jésus, je suis fatigué. Pourquoi nous sommes pas au Bogote? On a cherché mes communes pour me faire la Bogote, si on a dit qu'on a fatigué. Mais l'hôpital va savoir que la pression va votre salaire dans ces années, ça va courir. La une fois, il y a Saint-Esprit, c'est le Canacoye Mistanga. Au sol, le Canacobo, t'as été pour la bilo pour tel, va y avoir petit de la rue. La carte prière dans la zone qui est déjà pour malade. La tombe, on a émis de votre salaire qui n'a eu. L'ongola bilo pour nyonso. La ligne au moins à terre, pour tel de la gamme, peut-être l'ongola nyonso. Si kaka au moins, on a un mauvais sauvage. Alors, on a un million sur la 16 heures. La boti. Parce que vous avez des candidats, alors on a un mardi à 16 heures. Mercredi à 16 heures, parce que vous avez des candidats, la boti à 18 heures. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais pour la bonne ça qui facilite. La lita qui n'a pas prié, n'a pas façon nyonso. Même au salaire, ça va, ça qui va n'a pas accompagner là. La façon dont ce bon abattu, je n'arrive plus. Au salaire, ça va, ça va fortifier. Peut pas les canapés, ça va force. Dans le commis, il n'a les canapés. Médecin, il fallait monter ça, docteur Mimi. Alors, tu as monté ça, tu as monté mon ami. Quand il tout besoin, il va former nyonso. Kama tokoli mwana misu na sabato ya bisao no madame excusez-moi so dans tous autres quand ça quand la muki car na dans la salle de prière. Na lobi Seigneur Jésus na libi docteur bina boti sakate. Muta boti saka. Il faut ça le docteur bijou. Pour docteur bijou tous enfants na détermine peut tous partager les lobanza. Essa muta boti ça docteur bijou. Pasa ko bote kanyinga ka e docteur bimite to sala ki na yoana. Na basese et quand on s'arrête, il n'a pas dit non, on a qui est venu à maman. Et Saint-Esprit, on va dire que là, il y a ça y est pété. Quand je dis oui, ça va qu'il y ait un venu à maman, mais là, ça va pas passer. Et là, ils ont mis maman. Donc,
bijimani mimi aya konsilinga atala bia obota sikoto obota petana kutu makasi ozo misena na chambre ozo misinga na chambre. Soyez bénis au nom de Jésus. Sambe na biso yo kaka babondeli. Sambe na biso yo kaka babondeli. Na yebe sika docteur Bijou utakite. Aleki na koleka akota bima na leka na pesa yo kote. Maman docteur mina bi se non kote tete. Na sana kusu mo ba fana ke lo sala ko na lemba. Yo tikala na nu awo selanga na sala akaya na bongo na soka. Ko ba na tika ba malati ba bongo na infirmière et santé. Soyez bénis au nom de Jésus. Docteur Bijou a cherché de la maladie de la bango ya mibanga. Docteur Mimi akome po sika na zali kitso bimanare ezali musika akona ina mete donc docteur Bijou ya bino bifata la super consulter ata même mutu amwana ngo yaso babota na mutu tena tamola na ko kotambola te bameninga likolo 30 minutes ezake dele na bosi badengi ye babisi docteur Mimi a malade na yo asiabot abota akenda kisole bata zongi. Soyez bénis au nom de Jésus. Allez, qui n'a qu'au son, la persévérance dans la prière. Ma bonne ligne sur ça, la carrière qui s'en va au Kakango. Il faut y persévérer dans les campagnes sur ça, la passe. Il faut y persévérer dans les campagnes sur les canaux de rancher et la méditation dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas persévérer sans la parole et sans la caté. Quatrième chose, il faut que nous moko ya kontima pour aider yo na kati ya foi na yo. Dans nazalaki na problème letaki na koderange nga nazalaki na besoin mosali na Nzambe pour aider na kati ya kontima nga parce que foi ya mutu ekitaka na tango soma na combat spirituel so le kana ko se multiplier. Foi ya mutu le kana ko kitaka. Il faut ça na mutu moko de la foi. Oya sa pembeni na yo. Tangu yo so le kana ko lemba. Aso le kana ko yebi soko banga te. Aso le kana ko yebi sa te simba. Aso le kana ko yebi sa yo ça va passer. Aso le kana ko yebi sa yo delega. Soyez bénis au nom de Jésus. Yango biso bana na Nzambe. Ana sepela ki na titi na ye. Moya miso na sala ki verser na kata mabondeli. Yango na yo bien de quel que soit quel compte. Problème nyonso ko iko kobela yo. Problème nyonso ko ko arriver na kata babo ina yo. Il faut le kala ko bonte na. Tout na ko Jésus. Moya miso le ki te pas na Nzambe. Moya miso na yo sala verser par Jésus. Pele kala ko sala fele pa Nzambe. Que Nzambe soko pesingelo ko boy. Ngape na ko le kala ko sala la yo pe. Pele kala ko persévérer dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Dans que situation ne les a changé. C'est la foi. Eli alekaki na kobondela mpona ante. Eli alekaki nde na koloba mpona ante. Il faut totanga ngo po to comprendre bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Élie reprit la parole et dit: va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie a dit que na kimia, Nzambe oya Israël, prière au yo le kina kolobela ye, Nzambe na le kana ko exaucer yo. Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne prit le même. Soyez bénis au nom de Jésus. Élie tango aleki na koloba na pona an.
que Zambelo ya lola, ale kanako ya lola, ba prière na yo, oyo le kina kongole kina koye bisaye. Ana le kina kontima maloba wana. Ana le kina kontima maloba wana la foi. Na momana Elia yebisaki ya le kina bota te. Na momana Elia yebisaki ana salaki na semite. Mais ana le kina kontima. Que maloba wana ba yebisi ye. Maloba wana le kina ko changer vie na ye. Ana le kina ko changer tititi na mbala moko. Elongia salaki ya matanga komi sambelo ya fête. Ana salaki konia lisusu te. Mais ana soki ya medi pale kina konia. Pale kina kontima. Que maloba oba le kina kolobelanga. Na le kana komona ngona kata vie na nga. Ba prière na ngona le kina contreser par Jésus. Na le kana konvivre ngona kata bobo inanga. Soyez bénis au nom de Jésus. La prière. Nous avons besoin de s'emballer dans la cossale et la mission makambu. Mutu na mutalekaki na kosenga ni kambune moko songolo. Et pas Jésus. De l'année 2025 avec les candidats été. Nous sali déjà 9 mois. Nous sommes résultats de mon côté. Maintenant 3 mois et et Dieu des impossibilités. Le Dieu capable. Asa na capacité à faire son mariage. Le Dieu des impossibilités. Asa na capacité à faire son musala. Le Dieu des impossibilités. Asa na capacité à faire son fonds de commerce. Le Dieu des impossibilités. Asa na capacité à aller dans la compétence à un voyage. Il est le Dieu capable. Il est dans soit libala dans tes mois pe babali. Mobali n'a pas le temps en bon en sorte nete. Abali basali ba teste 2 mois. Parce que na voyé bisabiso samba ba possibilité nyos. Kusi nanga auta ko kende poto. Aluka poto c'est la poto depuis 2007. Et ba na so ba démarche à poto. Si libala est koufi. Si a zoni célibataire, autant que tu as gâté. Assis à tête qui va nous prendre na ye, toi tu es dans poto, autant que tu as gâté. Et la 2024 ça va se passer. Il est le Dieu capable. Alors bien rien si la femme n'a pas na ye ka kilt, ne va tenir sur la ka kilt. Donc on a banga telemi, a so le kana ko témoigner. Adim ça va sali ka ngolu, na so le kana ko voyager senti. Yanga na ye ko pesa église au revoir bonga na soke de poto afana ki pembeni na ye ici na ngale kina to tuna ye biseka ino ko sala nte ni poko ke de poto na sali na la façon nyoso na pa jantate abia c'est un vrai problème si c'est comme ça à go connecter na mon ya sala na kika asali na yo soyez bénis au nom de Jésus. Alors il a dépassé, tu vas $15,000, tu vas $20,000 pour que les poteaux. La zone qui est gâtée, mais à tout le monde a dépassé $1,000. Et ça a dit la moutou, il fallait pas que les poteaux, la compte la société, il fallait pas que les lancers l'Allemagne. Il est dans la gueule, à côté de Kuna, à côté de la moutou, ça va moutou, à ça se fait au coup. Il faut qu'on voit la moutou, sous le remplacer. Après, si on peut aller, on va remplacer pour aller. $1,000 apprécié. Abi, Henriette n'a pas si un bon bras à lundi. Le PC n'a pas passé pour la million de la mission. Le PC a dû annoncer la passeport de l'ambassade de l'ambassade à l'autre mardi. Mercredi, l'ambassade est bien qui est la PC visa. Soyez bénis au nom de Jésus. Ça me dit à quel poteau. Soyez bénis au nom de Jésus. La persévérance dans la prière. La persévérance dans les cabanes de rancho. La persévérance dans les cabanes de salaire passe. Vous êtes capable de changer. Tout problème qui ne provient pas de Dieu, je dois le changer. Problème non seulement il doit humilier ça de la yo. Problème non seulement il doit déstabiliser yo. Vous les gars ça la nini, on va changer à vous. Et qu'on a la chacha à quel poto. Après ça il va pas signer sur les gars il a comment on a mobile ça comment ça c'est là. Nazo sana moye. Atokuna la mafana na lekime na malili.
biso toyeba na kotalisa mo Nzambe. Totika kometela bato na baporte kolelelaka bato na basituation na biso. Moto aza capable na kochanger situation au Seigneur que Jésus. Jésus est dans la capacité de changer situation na yo. Dans le soir de Jésus qui campe pas sur les calabos, ça la yo passe. Il est dans la capacité de changer situation na yo. Yamana bien aimé le caliboso c'est la prière. Et le kami balé de ce qu'il faut ça la veille dans Nzambe na yo. Na po balé le mutu nyonso. Alors les calabos ça la veille. Poto so les calabos tu activer foi na biso. Makambo oyo Nzambe tosengaki Nzambe mpona ntina décembre tolekana kosipa ngo. Eloko misato c'est la persévérance et la méditation de la parole de Dieu. Eloko mine il faut toluka mutu oyo azali makasi na kondima walekana koede biso na kati ya kondima na biso. Mpe eloko mitano c'est la foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Ayebi kokotela biso loyebo moko moke. Kotoyeba na kobondela moko na moko na biso azoleka na kobondela aleka na kosenga vene par Jésus Nzambe na likambo songoloka nasengaki yo nazoleka na kosala ve na ngai epa na yo Yesu nazoleka na kosala ve na ngai epa na yo na mbongo fond de commerce oyo naleki na kosenga yo Nzambe Nzambe na mbongo ya ndako naleki na kosenga yo Yesu Nzambe soki opesi na mbongo ya kosomba lupango mosali na Nzambe mokolo moko